important na société. Merci na ONG oyo nalekanisi malamu toto nzambe. ONG sauvons nos enfants des soucis d'impuissance. ONG 7 sauvons les enfants. En difficulté, des soucis d'impuissance. Bonjour, maman Cécile. Oui, comme on a eu, c'est Blaise Machine Tangiama. Je suis le coordonnateur administratif au sein de l'ONG PEC. Voilà Voilà. Premièrement, on a idée à notre principal, Jano Kachala. On a un jeune addiction. C'est qui signifie sauvons l'enfance en difficulté. Donc, un GO est un addiction on doit en charge des bancs dans l'anormalie. Voilà pourquoi la raison de notre ONG. Mais pour le problème que nous avons en Moka, c'est de continuer. Il y a coronavirus, vous avez dit confiné. Il y a moi là qu'on a des confinements, il y a levé, il y a état d'urgence. Notre principal a dit, avec aussi quand on a dit que vous avez épargné, vous avez bloqué la bande. Il y a moi là tout ça en allélo, le 31 juillet. On a installé un don pour tous les membres. Premièrement, on va signer les fiches d'adhésion et après, il y aura la procédure, on va procéder à la remise de quelques dons. Pas pour qu'on a vu ça, la papier bloqué. Voilà la raison de notre présence aujourd'hui. Oui, pour le cordon principal, là où il est, c'est Bamboté, avec maman Lorette Roma, c'est ma papa Jano. En tout cas, on est ensemble, nous sommes là, l'ONG existe, sans disso et vous allez donc là, vous rejoignez interview à chaque membre où il est à Walélo. Donc voilà, nous avons été nous côté là où vous êtes, donc on est ensemble. Papa Beau, moi dans les couleurs à toi. Nous sommes venus aujourd'hui ici, c'est l'ONG aussi, assister à une réunion qui va avoir lieu. Mais par rapport aux autres ONG que nous connaissons ici en université, c'est une ONG qui fait une mission. Je vois beaucoup de choses que nous sommes en train de voir au sein de cette ONG qui n'est jamais vu ailleurs. Ici, c'est vraiment organisé d'une façon, je ne sais pas, les autres sont juste des gens qui se débrouillent, qui cherchent à être comme les autres, et qui n'arriveront pas. Ici, connaissant mon frère Jano, c'est un homme de Dieu, qui fait que dans son attitude, dans son évolution, c'est quelqu'un qui évolue aussi sous dépendance de Dieu. C'est quelqu'un qui ne veut pas tromper, quelqu'un qui ne veut pas mentir. Lorsqu'il dit un problème, il le réalise. Lorsqu'il prend une décision, il le fait. Et il le fait avec la grâce de Dieu. Quand il m'a dit de venir ici au siège de l'objectif, et voir qu'il y aura une réunion ici, voilà, vraiment d'emblée, je n'ai pas hésité, malgré mon état de santé, je me suis décidé que j'allais une Oui, go. Voilà. Au nom de l'ONG Aide et au nom de notre coordinateur principal de notre Chala, nous vous remettons un petit don qui nous a offert. Alors, ce petit sachet, c'est un peu de transport pour que vous rentrez à la maison. Voilà les gestes de notre principal de notre Chala. C'est que mon villa avec tous ces membres. Merci beaucoup pour votre présence. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une ONG différente des autres. Mais c'est ce que je vois là, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Voilà, je suis jamais de suite et je remercie Jano, je remercie Dieu.
Ah bah, merci beaucoup. À la prochaine. Bon, mais effectivement, dans ce pays, il y a congé, par rapport, il y a coordonnateur à ce jalon, dans l'idée à l'amour, vraiment tout ça, on a laissé pour on a filmé, on a venir des frais, là, nous sommes tous derrière, vraiment, nous avons pas de travail. Bonjour maman. Comment on a la tête à un jeune, vous allez chercher à mais des amis sauvant l'enfance en difficulté. But na biso ezali kopromouvoir to kolandela bana oyo bazali na banomalie kosunga bango bana baza na banomalie mentale physique ndenge na ndenge. Topesi merci mingi ndenge aza ntango nyonso kokanisa biso ete nzambe asunga bango asuka libota apesa ye ya mingi mpo na kotambwisa ONG na biso. Bonjour papa, aujourd'hui, comment on coordonnateur principal à Bougie, c'est Sali, je veux Sali Général aussi. Merci parce que vous faites pour éveiller pour les sociétés méthodistes aussi. Pour les actes de conflit, c'est-à-dire, Sali à vous. Mais un jour encore à Maman l'oreille, je vais Sali. Go. On va changer à souvent l'enfant a difficulté. La biso ezali mpona kosunga bandeko bana bandekolo oyo baza na difficulté na santé handicapé baso bato bayokaka ye ndondo badifficulté nyonso mpe eza na nzoto ya mokolo eza wana mpona koyede bandeko wana na likanisi ya cordon na biso oyo aza kosika me azokosunge na bandeko oyo atikaki mboka ya afrique ezo na biso na RDC awa parce tozomona bana bazobotama na banomalie na santé na bamodele yango abayenoko kokita bango abandone te azwi likanisi toyede bana wana lobi mpe bazala bato na société na biso mpona mboka na biso ezala malamu. Bon, lelo tosangani biso nyonso tu toza bamembre awa tosi bamisala toye parce tosali mwa temps ebele bande kokutana te mpona kokongisa kaka mabongisi ndenge makambo esungwani na mboka po baaktivité zonga yango omoni komité esangani lelo po toyeba nini tokoki kosala mpona avenir ya ONG na biso. Bon, justement na koolobaka ke likanisi oyo kolemba yango te
Nzambe apesa yo mayele lisusu koleka bacourage ya tro biso mpe toza awa na likanisi na toza ensemble marke toza mosika mais toza ensemble tozokunda na molimo na esprit ke lobi tozala malamu Nzambe abatela yo na famille na bandeko nyonso toza na bakokumere. Na kati ya ONG SED naza lokola conseiller ya ONG. Bon, bisi ya ONG na biso ezali toluka to encadre bana oyo nyonso baza na bamande de formation oyo bapara baza na mwa badifficulté ya kotangisa bango mpi conjoncture ya mboka bana wana bakoma lokola bandone ondire baza inutile na société baza babisanga soki bisengi alors nde ndeko azwaki likanisi asangisa biso toluka ndenge nini mpe ya koede bana wana mpo un jour baza mpe utile na société nde biso bon totangani omoni ça fait temps molai ndenge tozalaki surpris na maladi oyo soki pandémie ya covid-19 esalaki ke bapekisaki baaktivité nyonso na badifferent pays nde na biso ntango balongoli badeconfine nde tomonaki tokutana lisusu po chaleur wana ezonga de façon ke tobanda ku baaktivité na biso nde tobanda. Bon, pour la cordon principal, topesaka bamerci mpona likanisa lwasi na biso mpe toza tosimbalaka toujours totangana initiation eza malamu biso mpe tosunga ye po toluka to avanse eloko ekende. Nanga ya Kachanga na kati ya litanga na zali chargé ya maintenance tosangani parce que tout moi ntango na tozali par rapport à pandémie ezalaki na mboka mwa ntango wana yango cordon principal asungaki biso tokutana su leloko tobanda tosula po tokende su liboso na makanisi na biso. Wapita ONG la biso ezali sonko des enfants bana oyo baza na infirmité baza na problème na nzoto mo bakokoswa mike yango pita ONG na biso eza mpona kosunga bango bazwa mwa lisusu makasi bazwa susu bomo lisusu ya molai na tina bango. Pour la cordon principale, en tout cas, toujours peut se remercier d'aider. Nzambe a soumis pour la makanisi oyo apesaki tobe biso tozala na mpona kosoutenir pensée aza nango mpona développement surtout ya When they said Nathalie Chantier is en anglais, ce que je sais, objectif après c'est dans la ONG na ote kosala intervention na débat principal à expliquer le pourquoi la ONG na kati un peu pour il est mon Bible na mon chapitre 1 qui me dit on est dit madame qui il est temps pour la salle de travail pour la ONG donc c'est pas vraiment autre fois
soki filemo azalaki susi mais sikoyo ozwa ye akomi utile mpo na yo mpo na nga nabeti mpe likolo moko toujours à la recherche ya bana oyo baza na badifficulté ndenge na famille moko namoni mwana moko babengaka bakofi kwa kisenge natuni date de naissance ya mwana wana mama ne ntango aboti ye amoni jakoti mwana kisengi mama abandone mwana akoli bongo bagakasio na ye te esatiala kisengi alors ONG7 aye lokola papa mokoli mama mokoli mpona kocompatire na bana ya bongo bano baza delese na société to baza kisengi bana kata bomoto te ONG7 a pour mission ya koaider les enfants en difficulté donc il faut technique ya ONG7 lelo tozangani ali mpona koremplir batriche principal abengi biso eza na kikili moko Les mots de la fin pour notre principal, premièrement d'abord je bénis l'Éternel parce que jusque-là que tout ça c'est dans un milieu à tout combat et dans ça tout remercier l'homme de Dieu et les évangélistes de Jean Kachala pour l'initiative pour il faut pour le là que tout tenir bon Dieu est avec nous mais dit que c'était évangélisme tout qui nous au-delà comme nous intervenons qui autre fois que quand il va frontière pour les habitants munene Zamba Ponga ye abatela ye na kutumba nyoto Zambia alongisa ye vraiment qui est en Zambia dans la partage na ye na likota na Go. Go. Nous
Fini. Go. Bonne marche.